Nous allons lire dans les livres d'Isaïe, chapitre 43, versets 5 à 7. Verset 5, petit à 7. Ne crains rien, Bobanga elokote. car je suis avec toi. Ponete nazali na yo elongo. Je ramènerai de l'Orient ta race. Ngai na kobenga kouta musika babota na yo. Et je te rassemblerai de l'Occident. Ngai na ko sangisa bino kuna kotala ke pa imo eza kokweya. Je dirai au septentrion, Dana koloba na kati na septentrion na donne. Pesa. Et au midi, Pe na pole. ne retiens point. Ko simba yete. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. Prions. Éternel Dieu, notre Père, nous te remercions, toi qui nous connais et qui nous as connus avant la fondation de ce monde. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants puisque nous savons que tu es Dieu. Tu es l'éternel. En dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Nous voulons que tu puisses nous parler, que tu puisses être avec nous, que ton Saint-Esprit puisse œuvrer au milieu de nous. Oh Dieu d'amour, sois près de nous. Toutefois, quand nous te demandons que tu puisses surgir et nous répondre, commence avec nous et termine avec nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nga pe na pesi bino nyonso mbote na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Amen. Amen. Zali kozela boye na Yesu Kristo. Ili loboye lobi ete ba oyo bazali pre ba bazali pre bango nde bakokota. Amen. Batangeli biso lite ya malamu na mukanda ya Esaïe chapitre 43. Boye kozongela yango. À partir du verset 5. N'ayez pas peur. Bobanga te, je suis avec vous. Amen. 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 Eluku koyi kobangisa biso te. Ponete nzambe na biso azali na biso elongo. Amen. 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 Nako préféré que solidité na biso sur regarder à l'invisible. Alléluia. Donc kotalaka na oyo bazali komona te. Parce qu'il y a le but, je suis avec vous. Il compte le but 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis avec eux. Amen. Lui notre Seigneur Jésus-Christ. Tokotala ndenge nini atambolaki na bana na Israël. Pe ndenge nini akazali kotambola na biso sasa hivi. Amen. Parce que libota na Israël na lingomba tozali kaka na nkolo moko. Amen. Un seul berger. Ndenge atambusaki bango pe ndenge wana pa azali kotambusa biso. Na mukanda ya Ag chapitre 1er Ege chapitre 1er. Tukoiko banda kapena verset oyo ya liboso kaka. La deuxième année du règne de Darius, wana ezalaki kokonza mokonzi Darius na bokonzi na ye ya mibale, le premier jour du 6e mois, kotelaka mokolo ya liboso na sanza oyo ya sambo, le Seigneur s'adressa au prophète Ag. Kolo ye
aye asololi na mombu mosakoli na ye age. Il lui ordonna de transmettre un message au gouvernement de Juda, Zorobabel. Pe apesaki ye sango moko akende kopesa oyo azalaki kokunza oyo azalaki mokonzi kuna na mboka na Juda, komoni ezalaki Zorobabel, fils de Châtelier, et au grand prêtre Yeshua, fils de Sadok. Agé annonça donc la parole du Seigneur. Alléluia. Lilobe pesa maki na Agé, parce que nkolo akoyata monani na yo kaka boy. Non. Asololaka na basakoli na ye. Amen. Amen. Lui ne se voit pas. Lui, il est invisible, mais il est là. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Amen. Donc, Mosakoli azali la bouche, munoko na nzambe. Awa Mosakoli nani Agé, Zamba pese le loba. Voici ce que je déclare. Le Seigneur de l'univers, Oyo yato salimo kilimo bimba. Les gens de ce peuple affirment que ce n'est pas le moment de rebâtir mon peuple. Eh bien, est-il normal que vous habitez des maisons richement décorées alors que mon temple est en ruine? Alléluia. Amen. Pensez à Batus, bango balba qui était non. Les attentes ou teto kwa kusala ndako na nzambe, kutelimisa yango. Kolo alobi te bino bozali kovanda na bandako minene, bandako kitoko, mais ndako na nzambe ezali en ruine. Je vous le demande, moi le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce qui vous arrive. Au continent Tina 8. Montez sur les collines pour y chercher des bois et rebâtissez mon temple. Tikete bino bo kene kuna na bangomba, bo luka, banzete, pe boya, bo bongisa bo tonganda kuna ngai. Alors je serai heureux. Pour être ngai na kozala na esengo. Dire recevoir l'honneur qui me dit. Je le déclare, moi le Seigneur. Alléluia. Vous n'êtes pas sûr que vous avez sengo to komona na stepa ye liboso na wana balobete. Oko lia même okotonda te. Amen. Oko zombongo na yo ko sala ba économie mais poche ko za toujours trouvé. Parce que nzamba za na esengo te. Mais bino bozali ko kanisa tata bovanda bandako na bino wana boza batu na malamu. Bokuza malamu te tangi nzambe azo sepela te. Amen. Abete il faut bokende bangomba. Moko na moka luka nzete boya botonga ndako. Epai wana ngande esengo na ngeko ya esengo na nkolo ezali kopesa makasi na biso. Amen. C'est ce que dit l'Écriture. Au verset 12. Zorobabel, fils de Shedai, le grand prêtre Yeshua, fils de Yosatak, et tous ceux qui étaient revenus d'exil prirent au sérieux les paroles du Seigneur leur Dieu, transmise par le prophète Agé. Alléluia. Amen. Oyo mukonzi ya mboka ya tangwana na ba nyonso bakizinga zininga na ye. Vraiment bazwi au sérieux bala makambo na musakoli, maluba na musakoli. Oyebi ke za grâce. Amen. Kolo yemo kalubaki bakotindela bino basakoli boko bomba. Amen. Misusu boko sala bango boye. Mais oyo Agé Bible mete zamba pesi bango grâce. Ye mokonzi azwi au sérieux. Andimi vraiment le boyo siki. Agé remplit ainsi la mission que le Seigneur lui avait confiée et les membres du peuple reconnurent l'autorité du Seigneur. Amen. Wana Agé asalaki musala na ye parce que mosakoli yaka na liloba. Atikeli liloba, c'est à toi de prendre le mal ou le bien. Tu dois choisir. Zamba tikeli mutna mutu azala na choix na ye. Puis, Agé, l'envoyé du Seigneur, leur délivra ce message. Je serai avec vous, je le promets, moi le Seigneur. Alléluia. Amen. Wana na verset 13. Tozongi na likomi onde kwa tangaki na mutu alikama. Abi ne crains pas, je suis avec vous. Amen. Apen kolo apesi bango assurance alobete nkolo oyo ya univers azongenga lobete tango bino bobandi kotonga bobanga te nazali na bino elongo. Je serai avec vous. C'est-à-dire yo
vous avez ma capacité, vous avez le côté, mais vous avez un Dieu puissant. C'est ça le problème. Dans le but, ne crains rien, Kobangate. Je suis avec toi. Dans toute occasion favorable ou pas, notre Dieu est là, présent. Amen. Au moment de Agé chapitre 2, ceux qui sont quittés dans chapitre 2, tout dans verset 3. Y a-t-il encore parmi vous quelqu'un qui se rappelle combien les temples étaient splendides autrefois? Alléluia. Kuyi koyeba to bozana bampaka kati na bino boyeba ndenge nini ndako na nzambo ezalaki na nkembo tura liboso. Or que constatez-vous maintenant? Ne voyez-vous que sa splendeur a été réduite à néant? Alléluia. Ce que bampaka bazalaki bakokai kolela koyebisa bino ete awa watango Salomo asalaki ndako oyo ezalaki likambo. Amen. Ata bitumba soki tokoyawa nzambe azalaki kozongisa biso. Amen. Amen. Awa bazosola bato bautaki en captivité na Babylonie. Bazalaki kuna na kati na boumbu na Babylonie. Zamba abimisi bango. Palo bete pona bozala bato na esengo. Il faut ndako na nzambe. Tango ngana kozala na esengo na ngande makasi na bino. Amen. Parce que bobangelo ko mokote ngai nzambo na kililo la pese nazali kati na bino. Amen. Je suis avec vous. Et Jésus Christ je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Mais le Bible était talananu. Souvent mpaka bazalaki. Même les lots conditions à lingomba, ceux qui te koyi kotala, souvent mpaka lelo bazongisa Pierre, bazongisa Paul. Alléluia. Amen. Bazongisa Branham na katikati ya mboko. Alors liloba ezalaki ndenge nini? Amen. Habite, cette maison est en ruine. Tokoki kosepela na condition wana te. Ata yo zomona otongi ndako munene, otongi na yo boye bato bayeba tondi, mais tant que Dieu n'est pas là, Alléluia. il n'y a rien. Amen. Habite okozwa, okoyebima na poche na wekoso. Dans Agé chapitre 1er, dans verset 6. Vous avez beaucoup semé, mais vous récoltez très, très faible. Ukolona, mais résultat est. Vous n'avez pas suffisamment à manger pour bien vous nourrir, et pas suffisamment à boire pour vous rendre gai. Vous n'avez pas assez de vêtements pour vous tenir chaud. Et le salaire du travailleur s'épuise aussi vite qu'une bourse percée. Je vous le répète, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce qui vous arrive. Amen. Peut-être, mutufa vanda atalape. Makamwe zaliko kome la biso. Tangu na kalezaka ndengwana te. Amen. Mais loko ezangi nini, vous n'avez pas honoré Dieu. Vous pesiez le kumute. Botala ndenge ndako na nzambe ezali. Dans quelles conditions? Maintenant, na Agé chapitre 9, Agé chapitre 9, chapitre 2, verset 9. Ainsi, la splendeur du nouveau temple surpassera celle du premier. Abete, Kembo oyo ndako ya mibale ekoleka kutu ya liboso. Oyo azosolola na baumbu bauti kobima. En captivité, bazaki kuna na Babylonie. Kolo abimisi bango tango na bango ekokaki. Alobete, mais tango bino bokotonga, bokaba nzeto boza kokende koluka moko. Tango bokoyana yango, bokomonete nkembo ya ndako ya mibale ekoleka we ya liboso. Bonete ngai nzambe nde nazali kotonga. Ce n'est pas un homme. Vraiment. Il dit, et en ce lieu, je vous accorderai la paix. C'est moi le Seigneur qui le promet. Notre Dieu, c'est le Dieu de promesses. Amen. 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 Asali nzambe na bilaka. Abeti na esika oyo wana, na ndako wana, ngai nzambe na bino, na promettre bino. Amen. Kebo kozwa kimia. Sino te kimia ekokozala te, tanke ndako na nzambe tongami te, tango nkolo aza na esengo te. Okoki kosala oyo okoki kosala, okoki kotonga na yo ndenge okoki kolinga. Mais vous devez avoir Dieu avec vous. Amen. Amen. Abalbete mukonzi oyo Zorobabel a joué au sérieux makambo. A respecter musala na mosali na nzambe, prophète na nzambe. Et babandi ko kende ko luka ndenga akoto. Amen.
babandi banzete mike bazali kokende mais ntango yo kozali kotonga yebake etumba pe ezali parce que ennemi akotika yo te. Na mukanda ya Extrade chapitre 4 Extrade chapitre 4 tokobanda na verset 1 tokita kuna mpe na C. Extrade chapitre 4. La Bible dit les gens du pays ennemis des Juifs. Alléluia. Kasi zinga wana ezalaki pe na ba ennemi oyo ya ba Juifs. Alléluia. Mais bazali pe na kati na mboka. De Juda et de Benjamin apprirent que ceux-ci, depuis leur retour d'exil, reconstruisaient un temple pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ils vinrent trouver Zorobabel et les chefs de famille et leur dire, nous désirons vous aider à construire ce temple. En effet, nous adorons le même Dieu que vous et nous lui offrons des sacrifices depuis que le roi d'Assyrie, Assaradon, nous a déportés d'ici. Amen. Amen. Oyo bazaba ennemi na bana na Israël. Mais bango pe baye balobete biso tozali pe kosambela nzambe moko na bino. Ekomi nini tosala compromis. Alléluia. On ne fait jamais la compromis avec la parole. Amen. Ou bien tu es dans la parole, ou bien tu n'es pas dans la parole. Amen. Notre Dieu n'aime pas le mélange. Ah. C'est donc amour. Amen. Amen. Awa balobi ete te biso, mais bino bozalaki ba ennemi na biso. Bino bolingaka biso te. Mais non moni ke tobandi kotonga baye na malice. Po batia ba piège. Amen. Pour ete lingomba et réussir te. Extrait du chapitre 3 na verset 1 à 3. Quand arriva le 7e mois de l'année, tous les Israéliens qui étaient installés dans leur ville se rassemblèrent d'un commun accord à Jérusalem. Alléluia. Babete tangu mwa omoko na 7e mois ya ane wana ekomi mabota nyonso ya Israël bango baye basangani comme mutu moko wapi kuna na Jérusalem. Et vouloir ou pas, les enfants de Dieu seront ensemble. Amen. Le Seigneur les fera. Amen. Voilà. Le prêtre Yeshua, fils de Yosadak, accompagné de ses frères, les autres prêtres, ainsi que Zorobabel, fils de Chaldéa, avec les gens de sa parenté, se mirent à reconstruire l'autel de Dieu d'Israël afin de pouvoir y offrir des sacrifices complets comme l'exige la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Amen. Malgré la peur que leur inspirait ceux qui s'étaient installés dans le pays durant l'exil, ils reconstruisaient cet autel sur ses anciennes fondations et y offraient du Seigneur les sacrifices complets du matin et du soir. Malgré ma piège, Amen. Bato bazaki ba ennemi ba ye na ndenge moko lokola kaka mwa banyoka moko mwa serpent moko boye kokota pona koluka ndenge nini na kobebisa. Bibango balobi non. Biso touti na captivité. Parce que to boya iko to sansa. Bino ata bozaki kotikali boza ko adorer même Dieu wana. Mais nous sommes des élus. Amen. 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 Mwana Israël abota maka mwana Israël. Amen. Pourquoi il faut changer été? Tout yo lelo loba ona komi juif. Bango bakotuna yo koko no wazalaki wa. Outake bango bayebi lignée na bango de A à Z. Amen. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Mais c'est notre Dieu. Tu vois que vous allez mélanger. Tout ça n'a pas ça aide à moutouter. Malgré qu'il bâtit bango ba piège, ba ambiche. Bato ba ibagete nzambe na biso a fait la promesse. Je suis au milieu de vous. Amen. Ne craignez rien. Amen. Et babandi la ba kotonga hotel. Et tumbelo. Ponete bazonga nanu kozala nini kopumisa nzambe na bango. Bango nyonso wapi bazongi kuna na Jérusalem. Extrait 5. À partir du verset 1er. Mais un jour,
Les prophètes Agé et le prophète Zacharie, fils d'Ido, parlèrent aux Juifs de Jérusalem et de Juda de la part du Dieu d'Israël, leur Dieu. Babite mukolo moko. Kaka ye prophète Agé, amen. Amen. Et puis prophète Zacharie, fils d'Ido, parlèrent aux Juifs de Jérusalem. Bango ba sololi na ba Yuda oyo ya Yerushalayim. De la part de leur Dieu. Si un prophète parle toujours de la part du Seigneur. Amen. Alors Zorobabel, fils de Shaltia, et Yeshua, fils de Yosatak, se mirent au travail pour reconstruire le temple de Dieu à Jérusalem avec l'appui des prophètes, de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ici, il y a vraiment quelque chose de profond. Prophète bazalaki na tangwa. Onzamba zo solo na ba. Des véritables prophètes. Baye sololi na mukonzi na mboka. Ba pesi susu makasi. O mukonzi s'est confié au prophète. Alléluia. Amen. Balobite avec l'appui des prophètes de Dieu. Il y avait la parole qui les appuyait quand ils travaillaient. Amen. La pure parole qui est venue du prophète. Amen. C'est pourquoi la Bible dit confiez-vous à vos prophètes, vous réussirez. Amen. 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 Zambe na bino azali ko kati na bino, mais botala oyo mosakoli azali koloba. Bokotonga avec force. Kolanda ba murmure ya bato te. Tomona kiango na alite oyo eleki. Amen. Yesu Kristo ta mongongo esololaki mudu. Babite full ya bato. Babia non, eza tonnerre nde lobeli. Côté mususu full ya bato. Babi un ange lui a parlé. Mais la révélation c'est Jésus-Christ, c'est celle qui le donne. Amen. Abete mongongo yo, boyebete déjà. Moïnaza déjà jugé. Et puis ça m'est pour la vie. Et Dieu parle à travers ses prophètes. Amen. Regardez à l'invisible. Ils avaient la parole, mais la parole, là, il y avait Dieu à l'intérieur. Amen. La bouche, c'était la bouche du prophète, mais la parole, c'était la parole de Dieu. Amen. Amen. Confiez-vous à l'invisible. Bomi pesana, oyezali komimoni samate. Talandere batongi ndako wana. Avec difficulté. Baoutaki d'abord où? En Babylonie. Amen. En captivité. Il bagoute tatoli eke kune kozala ndenge nini na Psaume 107. Tukokumisa Nzambe ndenge nini? Amen. Tukoki kotanga ngwana no. Tango yoza na captivité, okosalela Nzambe ndenge nini? Okoyembela Nzambe ndenge nini? Pone ezaka ka milelo likolo na milelo. Amen. Nous en Psaume 137 au verset 4. Psaume 137 au verset 4, c'est juste. Mais comment pourrions-nous chanter un cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Alléluia. Amen. Yoza na bo mokangami. Tokokumisa Nzambe na biso ndenge ni tangi tozali kuna en Babylonie. Mais quand tu es sorti de Babylone, il n'y a que des saints qui peuvent glorifier Dieu. Amen. Associés avec les anges. Amen. Parce que nous sommes sortis de Babylone. Amen. Amen. Nous ne sommes plus en captivité. On peut maintenant louer Dieu. Oyo bakokumisa Nzambe ba oyo bazali en liberté. Amen. 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 Kotonga ndako na kola lobete bobanga te pour leur dire que ngamo konde na kotonga ndako na nga. Amen. Amen. Malgré que bozotala bozana eloko te, nzete ezate, konye ezate, nini te, alobete mebo komona na suka. Kembo ya ndako ya mibale ekoleka oyo ya liboso. Amen. Amen. Mais les ennemis étaient là. Baye na ba manière mabe, tout ça la mélange. Ah, celui qui se mélanger beaucoup moins kozala boy. To ça là boy kozala boy. Une association. Non. Dieu est dans sa parole. Amen. Et la parole vient au prophète. Amen. Amen. Tu es heureux si tu as la parole prophétique. Amen.
Là, le temple, c'est Dieu lui-même qui baptisait, mais il utilisait les hommes. Yo kendezo mwa koni, yo salabwe, tout ça, habite à la fin, beaucoup mon abinomoko. Malgré combat. Ce que tu as même marche yo nzamba tamboli na bana Israël. Au côté na maintenant na kati na lingomba. L'église du Dieu vivant. Et c'est l'église ya mutute. Dans Matthieu chapitre 16, na verset 18. Bataille. Matthieu chapitre 16. Tu vas même dans 17 pour nous rejoindre contexte. Jésus lui dit alors, wana yezo ebisiye, tu es heureux Simon fils de Jean. Yozali mutu na esengo Simon na mwana na Yohani, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité. Pour nezali te musuni, to makila, to mutu na mukili nde alakisi yo, afungoli yo mayele oyo, koyebe te Yesu Christ azali nani. Mais mon Père qui est dans les cieux, kasi ezali tata na ngai azali na lola. Eh bien moi je déclare que tu es Pierre, ngana koyebisa yo te yozali Pételo, et sur cette pierre je construirai mon église. Alléluia. Amen. Sur cette pierre, c'est-à-dire la pierre les alibanga te ya pe les ali Pételo te. Pételo les a combo, mais c'est elibanga ya emoniseli. C'est la pierre de la révélation. Amen. Église dans Nzambe tongami likolo na mutu te. Je bâtirai mon assemblée. Ngai na kotonga lingomba na nga. Nzambe ndaza kotonga lingomba na ye. Eza lingomba ya mutu te. Abai ngai moko na kotonga lingomba na nga. Luka yebisaki bana Israël te bobanga te, je suis au milieu de vous. Amen. Ne crains rien. Toyemba yango te, ne crains rien. Je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qu'il fortifie ma foi. Amen. Amen. Une promesse suprême qui nous fortifie. Vous mettez Dieu au milieu de nous. Amen. Jamba zakati na biso. Pe ye moko azali kotonga lingomba na ye. Abigi ozali Pételo. Kasi likolo ya libanga oyo ya emoniseli, la révélation. Oye bombami. Koyeba Yesu Christ azali nani na kotonga lingomba na nga. Amen. Amen. Eza na force ya mutu te. Mutu moko te aza na clé songolo apesa yo mpona kotiso na lola. Non. Tomonaki clé wana ezali makabo. Oyo Nzambe akofungolela lingomba. Amen. Mpona ete ntango yo okokota okoka komona de bonheur oyo ezali katikati na yo. Ce sont des dons de l'esprit. Nkolo alobaki te moi-même je vous ai appelé. Ngai moko nabengi bino, je vous ai établi. Afin que vous produisez des fruits durables. Amen. Bambuma wana ekoumela. Amen. Lingomba eza lingomba na bite nakotonga ngai moko lingomba na ngai. Et biso yo nyoso to Bible bete tous nous étions des pécheurs. Tous ont péché. Amen. O lingo lingate. Kako botami na nzoto yo oza mosumu. Amen. Parce que mutu babendaki ye na mabele. Etango mutu ya liboso asali lisumu bakondanaki mabele. Habiti poussière, tu retourneras à la poussière. Yango balobaka chaque fois mutu soka kufi oza molimo ya manzuma mabele kozonga na mabele. Mabele eza déjà condamné. Alléluia. Obotami oza musumuki. Mais il fallait sikoyo te Nzambe akangola yo. Tango yo oza musumuki Bible bete tu es esclave du diable. Amen. Oza na ka mususu wana. Oza na Babylonie, vouloir ou pas. Ato lingite obotami oza déjà esclave. Amen. 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 Tu vas me bino en captivité quelque part, bateka bino de ba weteka batu kala. Bazio ba memio ata na États-Unis kuna. Ozaka esclave. So papa no aboti yo peka esclave kuna. Famille ya esclave. Mais il fallait maintenant une délivrance. Amen. Mutu moko ya bimisa biso na boumbu wana. Amen. Amen. Akangola biso. Et dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 13. Colossiens 2. À partir du verset 13.
La Bible dit, autrefois vous y étiez spirituellement morts à cause de vos fautes. C'est parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Amen. Amen. Ezalaki na moko oya yaki pona kosikola yo, c'est-à-dire te racheter kosomba yo. Batekaki yo, ya ye kosomba yo. Amen. Pona koma propriété na ye. Amen. Alimbisi masumu wana nyonso. Amen. Amen. Et la Bible dit, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé les documents qui nous accusaient et qui nous étaient contraires par ses dispositions. Amen. Amen. Il continue, il a supprimé en les clouant à la croix. Amen. C'est-à-dire, moko ayaki, Jésus Christ. Yenda bakite na kotonga lingomba na ngai. Mais akotonga ngona bateau ya ye, mais bateau na bazalaki en captivité. Amen. Fallait ya abetama. Anyokwama. A payé un plus grand prix. Alléluia. Plus eleki nyonso koki koloba tina zongisa yango te. Lilo kumutakoki kolokota diama, obo ya lokota diama ya 5 kg. Asombi ko koso. Mukonu musumu dumuso amona na bitranga na lokoti ya 10 kg. Na ko même ko somba oya ye, mais wane zalaki un prix oyo koki ko mutakoki ko sala kufuta yango te. Amen. Zaki makila na Yesu Christ. Andimaka leka na nzela ya calvaire. Ba beta ye, ba finga ye, ba nyokola ye. Et la Bible dit que tokuka biso tozala guéri, tobikisama par ses meurtrissures. Nous avons été guéris. Ba beti ye, c'était lui, seul là à Golgotha. Pour na ko racheter yo. A payé un grand prix. Amen. Qui est son propre sang. Makila na yemoko. Banda babandaki na ye bauti ne pa gouverneur ko finga ko tambula na ye ko Bible dit même na Matthieu to ko kozwa même na Matthieu chapitre 27 na verset 29. Matthieu 27. Tu bandi même na verset 27, Matthieu 27 27. Comment les soldats se moquaient de Jésus. Amen. Amen. Bas soldats baza ko tiola ye ko sakana na ye. Les soldats de Pilate menèrent Jésus dans le palais du gouverneur. Wana bas soldats ya Pilate ba memi Yesu kusu kuna na ndako na gouverneur. Et toute la troupe se rassemblait autour de lui. Bango nyonso tout ba zingiye zinga zinga. Ils lui enlevèrent ses vêtements et les revêtirent d'un manteau rouge. Balongoli bilamba na ye pe basali nini ba pesi lamba moko ya o ezali net makila. Puis ils dressèrent une couronne avec des branches épineuses. Bazui couronne moko yo ya banzube balatisi ye. La posèrent sur sa tête. Batiango likolo na mutu na ye. Et placèrent un roseau dans sa main droite. Il se mit ensuite à genoux. Devant lui, et se moquèrent de lui en disant, Salut, roi des Juifs. Amen. Amen. Il crachait sur lui et prenait les roseaux pour les frapper sur la tête. Yesu ayebisaki bayekoli na alobete omoni kaka na poko ya lelo bino nyonso tu mwana kobenda bokotika ngai moko. Amen. Azalaki na mutu te, lingomba na Yesu Kristo asombi yango ye moko. Amen. Amen. Babeti balati même la couronne des épines ekoti na nzube. Webete tango mutu asalaki mabe Bible punition pesamaka lobete mabele oyo kobotela yo manzube. Des épines et de ronces. Oni ataboza makolongu lozoni ya manzube okoki kozala l'aise te. C'est-à-dire quand tu es en captivité, okoki kozala l'aise te. Amen. Mutu oyo ayebi Yesu Kristo te. Okozala l'aise te ndenge kuna moni na Ancien Testament Nzambe atambola na bango. Alobete bozofa na bandako minene boko mona bandako minene. Mais okolia okotonda te. Okozwa bilamba na yo mizipi boye tangu pie koya pie ezozwa yo kako bandi kolenga. Amen.
okozwa dollar otondisi na poche wana etoboki nyonso tu ekoi. Pour dire que vous ne pouvez pas être à l'aise. Parce qu'il est comme la terre va vous produire des épines et vous produire des ronces. Pas si les colonnes passent. Mais il y a apporté maintenant la couronne des épines. Pour être ceux qui ont démêlé sous Christ, souffrance est cause à sous na yote. Amen. 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 Likambuko yuko ya, ukoza ngapeta mselo kakolia, menzamba ko pouvoir. Amen. Alors, ne crains rien. Kobangate, je suis avec vous. Amen. Ozo monete me il est là. Amen. Ça tu as kokola toi un film ngoko l'homme invisible. Yeba mona kayiti. Mais azali wana. Voilà. Tamoka papa bekyo mbata vote. Oh nini? Oh papa. Lui vous voit mais vous ne le voyez pas. Amen. Regardez à l'invisible. Nous avons un Dieu puissant au Amen. milieu de vous. Azo veiller sur vous. Apportez la couronne des épines pour ne te mabele oyo. Malédiction wana. Ba épine wana. Ekuka susu kusuba chuba yote. Mbongo na yo ateza muke ye moko nzamba ko contrôler yango. Amen. Bi mwemo inya ya abendo tueza. Amen. 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 Pe couronne na suka tukolata couronne de la gloire. Amen. Tukolata sabiso siko mo tole vraiment yo. Amen. Parce qu'il y a souffrir déjà. Seul mutu azalaki te. Ye moko Kimbangu azalaki te. Pape moko azalaki te. Mahomet azalaki te. Branham azalaki te. Il était seul. Amen. Les soldats se moquaient de lui. Baza kofinga, baza kobeta. Et il était roi. Mais tangu na lekokaki te pona régner. Parce que tangu akotaki na Jérusalem, amati kola mwana mpunda muke, batutu batatolaki ete pe lilobe kokisama ete mokonzi akoti. Mais il fallait d'abord racheter biso. Akokotika biso na masumu te. Abimisa biso na Babylone. Kuna na esclavagisme, pas tozalaki kuna na konyokwama ya Satan. Obotami ozadia kuna obotami déjà mukangami. Ndenge basoda bayaka. Oza déjà mukanga. Baparano bazalia me yo bakoko boto na États-Unis noir. Amen. Amen. Bateka bango kuna. Tango yo zobotama mwana wana ozali différent na bana na bango. Amen. Amen. Si papa na zalaki kotindika bapunda, yo bazo former pona kotindika punda. Mais bana misuwa bazana classe tout ça, oza esclave. Mais il fallait un aya ko libérer. Et c'était lui, Jésus-Christ. On était tangu yo ko bima, osala musala moko songolo. Na Matthieu chapitre 11, na verset 18. Le verset, 28. Matthieu 11, verset 28. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai les repos. Amen. Amen. Oh, Yesu Christ, quoi, ça, koloba. Na Golgotha, tchaki maboko na ebo. Zaki na ikulu. Tandis, pour dire que bino maintenant, bokoki koya. Ba oyo ya ye, ba ya. Amen. Na mikumba na yo nyonso yaka na ona Yesu Christ. Amen. 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 Abi, je suis vivant. Amen. Yazala bomoi, mais regardez à l'invisible. Tangu yo, baza ko mona te me yo zo mona yi. Mais Yesu Christ, ezati ba baza na ba fanti ba zo na bala Yesu na bala. Non. Revenez à la parole. Amen. La pure parole. Mukonzi wana zalaki avec l'appui des prophètes. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Bakebele bakoza dessus tango Yesu Christ akoya. Komone te bakosi bango ebele. Amen. Kolo yaza koloba ete boya epai na ngai la Golgotha na mikumba na yo. Mais il est vrai que oyo ya Nzambe akobunga te. Amen. Autant marqué akozongela Nzambe. Amen. Nzambe akopela uchakaka isi moko boye pone te yo okuka kozonga na ye na nzela na ye. Amen. Dans Jean chapitre 12, dans verset 38. Jean 12, 38.
Non, toi, dans le verset 32. Hein? Jean chapitre 12, à partir du verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les humains. Amen. Amen. Abete ngai tangu na kozala élevé de la terre. Bato mokili batomboli ye. Papa atomboli ye pona bapese lokumu no pona koseka ye. Parce que sima ya kobeta ye, ya kufinga ye, ya kusala boka kosala, il fallait babaka ye na ekulusu. Pe bakendaki kopona ye ni colline net na kisenzi kuna colline. Epa moko so batie yo mututu akoki komona. Amen. C'était là Golgotha. Zeniti mwa montagne moko bo. Kuna nde batomboli na nzete. Debisolo entre ciel et terre. Azalaki wana na ekulusu comme ça. Véritable ciel et terre, yé ni bachaki wana. Pona baseka ye, pona bafinga ye, pona baboma ye. Abite à ce moment-là, Zamba zaye ko benga mwana na ye moko na moko. Amen. Kozongise dans la bergère. Ndenge to mona gite déjà il y a un livre ba benga ngo le livre de vie de l'agneau. Amen. Zamba koma bakombo ya baponami nyonso. Avant que mukile ko sala. Kombo ne zayi déjà écrit. Amen. Parce que Nzamba zaka na baponami na ye, pe azali na le reste. Oba bengi ba appeler. Le reste ba kotikala. Bango pe baza baponami. Bakombo na bango pe ezali. Ata bakozala lever te me bakozala bakosekwa bakozala na Jérusalem terrestre. Bakorenie na yelo. Bango nyonso. Na biso. Les fils mâles. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et Nzamba yaki pona lingomba na ye. Alléluia. Asopa makila na ye. Abite tangu bukotombola mwana na mutu. À ce moment-là que le Seigneur aza kobenga baoya ye. Bima sauter du milieu d'eux. Bima katikati na bango. Amen. Kuzongisa bango na kati ya bergerie. Amen. Amen. Puis wana zo fungola bango mayele ko ya kisema bite ka bokoye pa nanga vous saurez que je suis. Amen. Yango moni akono beti avant qu'Abraham fût je suis. Amen. Ah, yo botami kaka siko zo ba ndenge ne non azali ko ba le Jésus ya ebandeli. Tant Moïse atindi Moïse ebisi me nako kende. C'est bien, bakotu nanga nanya tindinga. Voilà. Abi yebisa bango te je suis m'a envoyé. Amen. Amen. Le je suis là c'est la parole. Amen. C'est une ebandeli nzamba zala ki yemoko dans une lumière inaccessible. Amen. Voilà. Première forme na zwaki pona banda ko créer, ya ba bengi yango liloba. Au commencement était la parole. Amen. La parole là c'est lui le je suis. Amen. Nde ba benga ki Yahweh. Avec Yebisa bango Yahweh qui est le je suis m'a envoyé. Amen. Et Yahweh wana nde alataki nzoto ba bengi Yahshua. Pas Yehoshua. Non. Yahshua qui signifie Yahweh sauveur. Amen. Amen. Le Yahweh de l'Ancien Testament, maintenant dans notre temps, Amen. il est venu dans la chair pour te sauver toi et moi. Amen. Et on va bengi na hébreu Yahshua. Amen. Biso to bengi Jésus-Christ. Amen. Pas Yehoshua, non. Mobutu ta bota quelque part bosa ba silikaki, ba bengi komo na Mambutu. Habité. Ngai naza congolais, komo na biso mo, komo na Mobutu. Amen. C'est quoi azaba. Yehoshua c'est Yahshua. Amen. Yahweh est venu nous sauver. Amen. Yahweh s'est fait chair. Amen. Maintenant, la parole s'est faite chair. Amen. Et là, Tinsuni, Yohana Bazalaiko Beta, Yohana Bazalaiko Finga, l'être invisible est devenu visible. Amen. 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 Et maintenant, il est rentré encore dans la forme de l'esprit. Mais la Bible dit, regardez-lui en tant qu'invisible. Amen. Qu'il est toujours là, présent. Amen. Amen. Omnipotent, omniscient, tout. Alors, je bâtirai moi-même mon assemblée. Tant que bako beta ye wana, baza ko finga ye, ezalaki église na ye, église na mutu te. Yambo bete batu ba monaki na ebandeli. Ndiki makambo wana ezalaki. Tukotangi na Apocalypse chapitre 5, na verset 9. Apocalypse chapitre 5, na verset 9. La Bible dit, tu es digne de prendre les livres et d'en briser les sceaux. Yo zali na makoki. Wana mwana mpate. Wazalaki imole. Wana balakisi Jean, mukili mubimba. Mutu moko azalaki digne te ya kosimba livre oyo. Babengi livre ya rédemption.
epai wana plein ya nzambe nyonso to ezali. Amen. Po bayebisaki Daniel babi te Daniel bomba makambo tina suka na ntango na suka ekofungwama mayele bato ekomata mutu akosimba ngo aza te ntango baye kotala babi bayebisi le lion de la tribu de Juda abaluka bamoni mwana na mpate un agneau qui a été immolé au babeti oyo azoki tout ye nde azalaki digne ya kozwa livre wana. Amen. Mpe ya kofungola bilembo. Et la Bible dit, car tu as été mis à mort, yondo kufaki, et par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Yenda kufaki. Penanzela makila na asopaki, asombi biso. C'est-à-dire, biso tozali batu na Yesu Christo. Amen. Toza mutu moko koza esclave ya mutu te. La Bible dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Makila na Yesu Christ. Donc, muta koki kozwa yo te esclave na ye. Lingola là, pasteur, moko boy na benga na mi pasteur, abe bonde la ponanga. Non, toi-même prie ton Dieu. Abid ne crains rien. Je suis avec vous. Amen. À toute occasion favorable pas. Regardez à l'invisible. Il est là. Yende asombaki nyonso na makila na ye. Mutu azalaki te. Prophète moko azalaki te. Ya salaki ndengwana ke ponete bato na nyonso basila, ba Jean, ba Cécile, ba Pierre, tout ça. Ponete ye moko atombwama. Amen. Ye moko amonisama. Amen. Yende photo yoka, yende photo landa. Il est vivant. Mazo solo là, azo utiliser mutu. Amen. Amen. Abi age yebisa bango. Mais babete mukonjo Jérôme Babela zaki na confiance que au makambo age azoloba, il y a un invisible derrière lui. Amen. Un Dieu qui se cache. Amen. Sima ya mutu wana. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 na verset 17. « 2 Corinthiens 3, 17. Or, les mots Seigneur signifie ici l'esprit. Ababete, Nkolo ye azali molimo. Wana ba version ya bien. Amen. Or, le Dieu est esprit. Amen. Et là où il y a l'esprit du Seigneur est présent, et là où il y a la liberté. Alléluia. Amen. Babete Nkolo azali molimo. Atozo mona ete. Et pas molimo na ezali, mutu wana azali libre. Amen. Amen. Oza sous esclave te. Bakangoli yo bima na Babylonie. Sortez du milieu d'elle mon peuple. Amen. Amen. Libota na ye ebima. Alléluia. Nakati na kokanga mawana ya bana. Bato bazana ba prison musu bana ba prison moko spirituelle. Moni bakanga ina doctrine moko boye. Ba travailler ka molimo na ye. Ah, soko sali boye ba évangile moko ya kobangisa. Non, vous êtes libre. Amen. Omonsi okangi ata korbo umisi ye na singa mukolo yo kata singa zo kanisa kaka za esclave. Alléluia. Akangami nzoka déjà bakata singa. Opumbwa no kende. C'est pourquoi l'évangile ezali koluka ba oya ye. Amen. 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 Avec l'évangile ba oya ye bazali kozonga dans la bergerie. Amen. Abete sortez de Babylonie. Babylonie déjà il est tombé. Apocalypse chapitre 18 verset 4. Apocalypse 18 au verset 4. Puis j'entendis notre voix qui venait du ciel et disait, sortez du milieu d'elle mon peuple. Mungongo zali kolobete bima katikati na bango batu na ngai, afin de ne pas être complice à ses péchés et de ne pas subir avec elle des flots qui vont la frapper. Abo solatina na Babylonie. Confusion. Le Seigneur avait dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Sortez de tous ces enseignements-là.
oyo baza kobangisa yo oyo boye na boye oyo bafausse doctrine oyo bato basangani basali lisanga bayokani basali babenga oyo écuménisme ata toza na biso na doctrine moko te me tolobaka bolingo ezala kati na biso yo yaka teya oyo kuna asali boye okuna ateyi notre père okuna ateyi kimbangu me tozala kaka non Dieu n'aime pas le mélange ntango bato wana bayaki ayebi bayebisi bango babi non biso toza bana Israël. Dans l'église, nous sommes nés par la parole. Tout ça banane laka. Koza la frustrité. Tant ba kotonga ndako na Nzambe emona na lokola faible. Voilà. Bato bazali koseka bango. Nzambe ndalobaki te kende zwa nzete. Kende zwa koni. Kende zwa libaya boya. Mendako yo ngamoko na kotonga. Amen. Bazo décourager bango, baza koseka bango, tout ça. Mais ndako na Nzambe ezali kotongama na ye mokonkolo. Amen. Amen. Et biso ndeko tozali koya, Nzambe aza ko placer moko na moko pona ozala pe na place na yo. C'est une pierre. Tant baza kotonga ndako, tout ozwi na 1 Pierre. Je pense 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 5. Un Pierre chapitre 2 à partir du verset 4. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes. Amen. Yemoko Yesu Christ azali banga oyo na bomoi me bato babwaki ye. Prenez place vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Amen. Amen. Yomoko bobino pe bozala lokola mabanga. Mabanga oyo Nzamba za kotonga. Tant que tu es na présence ya Nzambe tobimi na Babylonie. Nzambe ndaza ko classer biso. Yo bondela bete nkolo tikete opesanga pe place na ngai parce que na kati na ndako na Nzambe membre moko infirme azalaka te. Oh nzoto na Nzambe za liboko moko esalaka te. Non. Tout est actif. Amen. 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 Même l'inzako eza na place na ngwana nzoto na soki ezoki ozala à l'aise. Amen. Amen. Oui ba ukanga même na porte yo kanga mi bomu linzaka ezoki okoka mutema nde zoso. C'est un corps. Ya Yesu Christ. Yenda zali mutu. Futu zala ini na kati wana. Ukolo bate no likolo yo na longoli likolo na ngai no bano tamula ndenge. Donc il faut ezala. Amen. C'est un corps. Et puis c'est comme des pierres vivantes. Yeba boaka kiye batu baboye. Mais ba oyo bazali kotonga bazotonga na libanga wana. Yenda zali mutu. Et biso tozali nene ba o baza ko placer. Yenda zotonga lingomba na. Tango lingomba ko telema, okomona te lingomba liboso ndenge ezalaki. Ezalaki boete. Tango batu bazali kotala bazali kolela. Nde na biso Pierre atelemi awo Petelo to Paul atelemi awo bulakisi lingomba nete soka okota na lingomba nini awo parce que omoni ete oyo ebandeli yango te. Amen. Amen. Na ebandeli c'était Jésus-Christ qui a enseigné. Amen. Na Actes des Apôtres na verset na ebandeli wana nde toma bandaki koloba yango. Abete na lettre na ngali boso na la seki bino ndenge ne Yesu Christ azalaki koteya pe kosala. Amen. Posa Yesu Christ asala ndenge ezalaki na ebandeli. Amen. Azungisa lingomba na ye toki kozala contenté ye moko alobi na bana Israël tant que lingomba na ngai ezali rétabli te ndako na ngai eza rétabli te bokozala à l'aise te. Amen. Amen. Il faut lingomba ezonga. Ndenge ezalaki. Awa balobete bapesi biso babite toza mabanga ba pierre oye moko azali kotayi. Dine para ko babike toza ba vase. Bilubu o bazali ko utiliser. Boto na 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21. De Timothée chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de la vaisselle en or,
babina ndako ya munene ndako mutu ezaka katena belubo ya olo et en argent. Il y en a aussi des bois et en argile. La première est réservée à des occasions spéciales. Alléluia. Celui peut-être aux ana kopo na yo moko en or. Bio yo soki ka na moni muto boete la koti wande babimisaka mu. Amen. Vase d'honneur babengi yango. La première est réservée à des occasions spéciales. Alléluia. C'est-à-dire, même bavese mso ezalaka tozalaka nango wana eza mpona baoccasion. Amen. Toyebimaka kaka soki peut-être balobi kuna mokwana bakoyambo na tel oke koluka yango. Evanda olatisa yango kaka bien kuna evanda ezelaka. Babete ezala vase d'honneur. Amen. Ça ne sert à rien oza vase moko na katikati ya ndako basalelaka na yango te. Problème nzambe ezali te tout se purifier par la parole. Tout se purifier par la parole prophétique. On a tout comme un vase d'honneur. Oya kozwa maintenant ba remplir. Eloko moko ya malamu mpona kopesa mutu songolo. Amen. Amen. Ye moko nkolo nde azali ko préparer biso. Tozala ba vase d'honneur. Parce que kune pa itozalaki tokokaki koyemba te. Alléluia. En captivité. Oui. Amen. Amen. To comme yona ba pierre yo bondela nkolo opesa ochanga na esika oyo ngape na sala mwa eloko. Place ba kocha yo nde omoni ma mire ezali boye. Pierre na pierre evandi edengaka moninga te. Okuno mona kaka o brico ekomolo yo zo déranger. Oh. Weso ko ndako ba brique ndengeni. To maintenant liso ekomolo bana liso non yo zo sala boye pona nyozo lanaka. Ils sont en harmonie. Amen. C'est ça le corps de Christ. Amen. Amen. Tokotanga sur Psaume 107 wana pa totanga ki komonete tozalaki baumbu kuna moyen te. Komoni mena ndenge nini tokokaki kozala libéré. Psaume 107. Non, tozwa wana tozwaki 137 hein, tozwa Psaume 107. Psaume 107 à partir du verset 20. Nanga bakomi d'un mot il les guérit et les arracha à la mort. Mais dans la version de la Bible, il envoya la parole et les guérit. Amen. Amen. Na ibite version na bino bakomi neno azata na lui second ko ikotanga. Il envoya sa parole et les guérit. Amen. Il les fait échapper de la fosse. Ah, nanzela lilobo nzamba tindi. Eza liloba wana nde ezali kobikisa biso. La parole prophétique. Parce que lelo soko tali image otomonaka par exemple na acte des apôtres. Ndenge ba miracle ezalaki kosalama, ndenge Paul azalaki kosalama, même nyoka koswa ebu acheka kaboye ekei. Nani yango sikoyo omona nyoka acha liboko baswa ebu akukufa. Donc le corps de Christ est malade. Omoni eza so ndenge ezalaki te. Et pour donner maintenant la guérison, il faut la parole prophétique. Et nzamba tindi liloba na ye. La parole prophétique. Yango nde ezali kokota na misisa. Ezokende na mutu moko na moko, ezo guérir yo katikati na nzoto, ezo guérir yo pe na molimo na yo. Amen. En dehors de la parole prophétique, il n'y a pas de guérison. Non. Amen. Parce que wana nde na nzela ya wana nde nzamba zali kolo. Amen. Amen. Abite, il est délivré de la mort, mais ils sont guéris par la parole. Dingombo lilobezate. Atozomona baza ebele, bazo sala mutazolo ba a changé même ndenge na kolo. A changé même ndenge kotambola. Ba mona za musantu a fabriqué. Mais il n'est pas ça. Amen. Parce qu'il n'a pas la parole. Non. La Bible dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Amen. Mais il faut en aller loba na nzamba. Aja zalaki oyo yo nzamba alobi apesi liloba. C'est-à-dire nzamba za dans l'invisible, mais il parle aux gens. La prophète na ye ba yebisa bino liloba. Oyo ko salete soki yo landi yango nzamba za ko veiller na liloba na ye. La parole est prophétique.
Dans 2 Pierre chapitre 1er, dans verset 19. 2 Pierre chapitre 1er, dans verset 19. Liloba ya lisakoli. Tobana verset 16. En effet, l'Écriture déclare, tout ça dans 1 Pierre, 2 Pierre, moi je suis 2 Pierre chapitre 1er, c'est 2 Pierre. Moi j'étais dans 1 Pierre. À partir du verset 18. Ok, 2 Pierre, chapitre 1er, dans verset 18. Nous avons entendu nous-mêmes cette voix qui venait du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Awa, Thomas Pierre Azolo Baite, Azaki témoin. Toyoki Mungongo, tant que vous avez na Lola, Ezako s'adresser na ye. Ainsi, nous vous fions encore plus au message des prophètes. Alléluia. Peut-être senga bino bomikangama na liloba oyo ya lisakoli. Liloba one utaka nani na basakoli. Amen. Vous ferez bien d'y prêter attention. Bon, ça là vraiment attention à liloba ya mosakoli. Il est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alléluia. Ezali lokola mwinda oyo bachiango ne pa yebombani. Amen. Ya mulili. Amen. Amen. Ezali kongengisa. Jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Alléluia. Amen. Amen. Avant toute chose, ceci, personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture, car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine. Mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Yo kukotanga no Bible ndengo lingi. Alléluia. Alléluia. Boko ko comprendre te. Soki balakisi yo yango te na nzela ya musakoli. Amen. Amen. La Bible dit, confiez-vous aux prophètes, vous réussirez. Ndingo mona za ko tambula na Israeli ya kala, ba prophète basalaki. Azo solo na bango. Aba bete biso toyoka ki mungongo. Tozalaki na ye. Mais awa amena bokeba na liloba na lisakoli. Amen. Amen. Pour nous tout bokangama na liloba ya lisakoli, il y a un bonheur là-dedans. Amen. Dans Malachie chapitre 3. Dans verset 20 à 21, Malachie. Bino peut-être nous avons déjà dans Malachie 4. Hein? Mais il y a Malachie Azara na 3 chapitres. La Bible dit, mais pour ceux qui reconnaissent sous mon autorité, voici ma promesse. Abiba oyo bazali ko tatola bukonzi na ngai. Bino na verset na chapitre 4. Ma puissance du salut va apparaître comme le soleil levant apporte la guérison dans ses rayons. Alléluia. Amen. Oh nyonso bandimi bukonzi na ye wana. Nguya na ye komonisama. Pe komemisela kopesa bango lobiko. Vous serez libres. Alléluia. Bokozala bato bakangolami. Et vous bondirez de joie comme de veau au sortir de l'étable. Le jour où je manifesterai ma puissance, vous écraserez les méchants, ils seront comme de la poussière sous vos pieds. Je les déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Amen. Amen. Toujours lui, le Seigneur de l'univers, l'Esprit, l'invisible. Ayez confiance en lui. Amen. Abiba, oyo nyos ba ko reconnaître autorité na ye. Nanzela liloba na ye. Bogo yokisa masoni te. Bogo nyata ba ennemi na bino. Ye oyo akeli nyonso nde azali kopesa bino eyano oyo. Amen. Amen. Babete Zorobabel akangamaki ntango azotonga na maloba ya basakoli. Ne négligez pas la parole prophétique. Okotanga na Bible nyonso tu. Mais oyo yo bafungoli bilembo.
bilembo bukami koyeba ba secret eza na katikati ya Bible. Il n'y a que Dieu et ses élus. Amen. Bible lobete yenda zaki trouver digne oya beta maki. Pona nini asopi makila na ye pona kosimba buku wana. Mwebi ke kosombe loko oyo na prix ya makasi elakisi pe ke loko ngweza ya valeur. Amen. Amen. Ukozwa te lipa posombi yako kaka $100 te. So balobi na yo ke bon même ba iPhone ezeki sanaka. Oyeli mutu oki kalaka sa non babino 10 000 francs. Mitango yela yeso ka iPhone nini bango moko ba yebi mikolo ndenge za ko se multiplier. Babi oyo pe valeur nango autant. Et so ba sombi na makila na Yesu Christ Bible lobete c'est un grand prix. Ko se néglige akate. Qui appartient au Seigneur lui-même. Pas un homme. Mais awa lobete bokangama na iloba na lisako. 2 Chroniques 20:20. Le vipe mingi tokomo kene na suka. Ya ipona koyebete ipongete biso totalela l'invisible. 2 Chroniques 20:20. Des Chroniques 20:20. La Bible dit, tous les matins, wana ba vuzalaki vraiment na tongo babimi, ils se mirent tous en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, gens de Jérusalem. Josaphat ebisi bango lobiete, boyoka ngai bana na Israël, na bana na Juda. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu. Amen. 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 Boizala na confiance dans Nzambe na bino. Il est là, taboza komona ete. Et vous serez fortifiés, pe bokozwa makasi. Ayez confiance à vos prophètes, en ces prophètes, et vous triompherez. Bomikakama na basakoli. Amen. Amen. Pe bokosala nini bokopwanza. Vous aurez la joie. Nous sommes un peuple heureux. Amen. Parce que nous sommes rentrés dans la parole prophétique. Amen. Dieu dans cet âge a envoyé la parole. Amen. 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 Bafungole libiso bilemu. Toyebe loko neza katika dans les seaux. Ce que yemo kazalaki digne ya kosimba livre wana pe kofungola bilembo. Siko apesi biso pe tokomi digne ya ko regarder moni te tozape digne ya kobwaka misu na biso na kati ya liloba wana ya lisako. Amen. Amen. Mina tozongi na terrain na biso ya ba promesse. Pourquoi pas tokumisa Nzambe? Amen. Amen. Ndeko maintenant ce togo tanga l'écriture, c'était Psaume 137, non? 137 au verset 4. Et puis maintenant, kuna tokokai kokumisa Nzambe te. Psaume 137. La verset 4. Mais comment pourrions-nous chanter un cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Alléluia. Amen. Tokoyemba ndenge nini? Soko moni même bazoyemba kuna même na ba église ya sikoyo. Eza ba chance otala ko différence ezate na banzemba mokili. Ozoyoka ne lokoti. Sobo bandi danse ko mona même na wenga ngo eza musima. Amen. Amen. Maintenant nous sommes rentrés sur le terrain de la promesse. Avec il faut maintenant toyembela ye. Amen. Amen. Vous à la batuna esengo, regardez à l'invisible. Maintenant vous êtes retournés. Et puis na bergerie, tous les critiques à souka. Amen. 1 Pierre chapitre 2 verset 15. 1 Pierre chapitre 2 verset 15. Il faut to linga kali makomi. Mais makomi ezali inspiré. Amen. 1 Pierre chapitre 2
na verset 15. Bon, pardon, à verset 25. Car vous étiez comme des moutons égarés. Pone te bino bozalaki lokola, bampate oyo, babunga. Mais maintenant, vous avez été ramenés à celui qui est votre berger. Alléluia. Amen. Mais ça y est, bozongi samina oyazali kokamba bino, qui veille sur vous. Oyazali ko veiller sur vous, kokengela bino. C'est Jésus-Christ. Amen. 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 Ce n'est pas un homme. Yamba lobite oyazana matoi ayoka oyo molimo ezali koloba na lingomba. Amen. 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 Pas oyo muto azali koloba. L'invisible parle à l'église, mais à travers un homme. La parole prophétique. Salez langue attention. Pour les alliés, lumière ou les alliés qui éclairer. C'est une protection pour la libota na yo. Mais c'est aussi une garantie pour la rememona lola. Amen. Amen. Lindo bawana. D'habitude, ba tindi yango pour na kopeso guérison. Ce qui malade yé. Et quoi nango nzoto ezali faible. Mais la parole, si tu es dans la parole, Dieu te doit te délivrer. Amen. Si autant on est koki akena okei kopema. Et autant marqué to komonana. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Saint nom de Jésus-Christ. Amen.